tala tolo le roi bois que la mona mila na sima moko karabongo ba koma ko luka ndenge ni ko salela ba chaîne yo boye ba ko respecter bato Maxi na pesi mise en garde mami so lingo sakana na ye wana azapela bandeko na ye nga na tikala ko approcher ote na tikala ko approcher de mena approcher ba expliquer biso to no ba lobeli biso ngote moi j'ai puis ça et puis eza makana na ko koneka ni ngo be français ngo antécédent ni entre na Gabi ba ko se ba Sœur Nabiso Gabriel a tikali jamais ko publier liste wana na internet. Vraiment. Ba na liste ya guinotage oyoka ya Gabi na Mike la Duchesse. Na liste nini? Ya guinotage. Ponga pe ba changa na liste ya guinotage. Komona te. Oh. Siko ya Mike la Duchesse. Yoko ba tsali kono ba soma. Azui information moko boy eza fiable te. Azui ngoka yoki ka balobi ba comédie ba ini Gabriel. Ma comédie va zongseli Gabriel yem ta publié liste. Heureusement secrétaire au sujet à lobby. Sokoman. Bon ya Gabi nenga alia wa tumba azape na batu simana yi. So pone zo ko ya ka Mike la Duchesse na Gabi. Pone ko ya ka bango mibale. Est-ce que basana ba antécédent moko boete ona boye. Ko ya tanga ba mabala kala. Na mona ba comédie parce que Maxi Tilelo aza na corporation ba comédien même ya libanda. Oh. Kulu tunanga yebi. Kulu tunanga yebi babula oyo lelo ba na théâtre. Azaki na Mompono. Amona ba sa ba client aya na théâtre ba célébrer ba client conséquence nango lelo. Oyo wana ya mamisa ndia moni aya ko lobana ba. Après on sait la témoignage ya mamisa oya bongo limité a komi na yeko sambe après wana a sali mabe mon côté oya ko témoigner ngo pe lisusu mais non c'est insensé hein et eza na place na ngo mon côté so otali vie ya Maxi na vie ya Jani bango mibale bakenda poto pona nini ngako na senga bazonga na bango bato bazo évoluer te na bato nyonso bakenda poto ba Maxi azo dépendre na vie Masumu azo dépendre na ANTPC Maxi azo na ministère ya culture et des arts ya Congo preuve année ayaka autaka poto ayaka awa na matanga ya ndeko na biso moko awa akendaka kingakati babukise ba pondu oui azoka pe transport ya mama Olive Lembe Kabila parce que Maxi ye moko kofuta billet ko ya awa na ndimite kana nango Maxi soko tele na émission bimina média abimaka na makama mabe. Comment Maxi et puis au monde ko so ba bula ko na ba na théâtre oh yango lelo to mona to sibi conséquences au lelo. Vraiment merci mingi, merci de vous continuer vous on a invité na déjà na plateau awa na droite to banda na gauche. Bonjour. Oui, bonjour Meta, bonjour et bonjour na bandeko nyoso ba landa biso na émission lelo. To pesi binombo te merci pour bolinga biso. Biso pe to linga bino to sala ka musala na biso nous pensons que muté ko sala bien lelo et surtout que nazana na co-débatteur na na bi ça va péter ça sera chaud aujourd'hui vraiment merci Mingayo bonjour Maître Immortel bonjour na abonné nyoso bazolanda biso Jerry Kobetox 207 de la presse papa Kulutu ya famille Libota Koko ba warrior donc nandima ba kombo nyoso to na préfet de discipline et puis moko wa moko de la presse en tout cas na pesi ba mbote belé na batutu ba olanda biso na analyse à lelo to condamnation à lelo parce que nga na yebisa ka bango sur les analyses besoin analyse sur les condamnation besoin condamnation parce que on doit condamner ba antivaleur ou peut-être ça na internet awa là nazo pesa mbote belé na maman Sele qui soka les qui a mère de mère et puis na pesi mbote na Djoubek là où repose les cœurs du chef moi c'est le Kolongulaï et puis chef nanga Sousakani grand gaulois il y a zalane na ngambo ya papa Hervé et puis na réalisateur na biso Merfino il y a lingami mingi baba accélé Merfino Gomez donc lingami mingi baba accélé bon donc et puis mbote na Kulutu nanga Gauthier business tozane na plateau mais ngala linga rapena comme ça na muto tozo débattre na été parce que peut-être tu as l'opinion mon côté donc c'est un peu ça
Ok, merci mingi. Babi tangu mambadei ebimi awa mambadei ya ndeko na biso o abute kotika biso na kombo ya Suzy Bantu. Vraiment to kanse lokola to ko moi repos actualité ko bima makambo ko bima na ngambu mususu peut-être na ngamba musique ko zonga kuna soit na ngamba politique. Mais to fondi kanga butu to taka ba téléphone ngani. Donc mbokeze ya kozika to kota totala boye to moni ndeko na biso oyo azalaka atazalaka na mkiya ba na poto. Na kombo ya Marcy hein abimami na kombo ya Marcy Bondoe nga benga kaye Bondoe pour film Bondoe vraiment et ça là makasi Marcy Bondoe to moni na ba écran azoloba to bito fongana matoyi bientôt yoko to kaboe azoloba propos ya sœur na biso Mamisa o biso nyonso to ebike na minute o Mamisa azana ndako libala auti ko bala mais Marcel obike ye abongwa minae alinga ba vérité parce que akomi na ye ko sala nzambe aboyi azana capacité moko kati na ye to loko moko boye e kanga ye pour que a servi nzambe bien te aboyi Marcel obiboy azaki clair ba vidéo pe ezali vraiment ce qui na moment mo bomona ba balancer ba vidéo Marcel obike ye azalaki mwasi ya Mamisa. Et ça quand un jour moi bautaka tournage bazongi tellement retard et les cas qui alala pas Mamisa la qui na butu a ebisie a sepelaka na ye ya linga ko mwasi de baza ba mbale mwasi na mobile ye Marcy mwasi Mamisa ndeko na biso Mamisa mobile to ebité bino boza awa boza ba analyste naza koto na na biso goche koto tozana ndeko nanga Jerry Cobertus na linga tu na ba propos na bino par rapport ya makambo po to bosana te ke ndeko na biso Mamisa na minso aza mwasi ya libala to banda pa vie goche merci meta na question tuninga et là matinga na mutu depuis sali témoignage Jonathan lelo asali na mabete to depuis ya bongoli mutema na ye sœur nanga Maxi bana Maxi bongoli mutema na ye si ayo osala témoignage oyo asala mabe mususu kaka oyo wana ya Mamisa ndi ya moni aya koloba na bana après osala témoignage ya Mamisa oyo ya bongoli mutema akomi na ye kosambe après wana asali mabe moko te oyo koya ko témoigner ngo pe lisusu mais non c'est insensé hein et ça na place na ngo moko te ozomona il y a des histoires comme ça to sala na ba vie na biso o mona mina ki note o sikala yo na nzambi na yo e ko fila kaka yo na nzambi na yo na sengi nzambi na nga pardon po soki na lobby yango na ko leser ban tu t'imagines ce que le gwana na mobile ma po soki muta sala lingi lingi na ye c'est que tant mobile na lingi alingi na ba les passifs na ye na ba passif na ba actif na nyo surtout lingi mais c'est que belle famille bazana ba compréhension o ya bango surtout pe Mamisa muto maboke lisusu soki déjà bazaki na problème ya babana ko boya mona na bango abala to babana bazala ki hésitant au moté que bazui raison balba soki monganza bimi na mai alobi na bino ke nganda zobela fo bondi mela po bango to uchapi ba uti na kati ya mai siko atie libala ya muninga na wapi donc c'est un peu compliqué moi je me dis seulement que ba témoignage wana eza na place na ngote ozomona to meka moi muke ko kola tant muta okola to kola na moi sagesse to kola ka pina na moi intelligence on bala baka toute vérité n'est pas bon à dire ozomona et suis justification na ngolelo c'est na pena personnellement na sepena ngote. Ok, merci mingi toyeboye wana avis ya goche toyeboye pas Jerry Coberto ce ko kolobani kolobani par rapport ya makambo ya moto o epelu na ngambo ba ndeko na biso ba comédien. En tout cas meta immortel ngana koloba moni Maxi nazwa occasion de jouer na été aza sœur oyo na mona ye na banzonzi na tala ye et puis na mona ye peut-être ba tournage muso ye azo tourner yo tourner té parce que à l'époque muté ma bezara makasi na théâtre lem suboye na président moko boye ayeno na nzonzi ma chayo té lem so cha bana basi opo ayebi ke Alexa bango na motalaka aza na avantage mais yo mwana mobali memelaka eka saki zalaka mukala na ye mais biso ba Jerry Coberto lelo grâce à Dieu to bima to sali pe ba combo omoni Maxi ayeki na premier épisode asalaka émission moko boye oya tanga ba mabala kala na mona ba comédie parce que Maxi ti lelo
aza na corporation ba comédien même ya libanda. Maxi azo dépendre na vieux Masumu, azo dépendre na ANTPC. Maxi aza na ministère ya culture et des arts ya Congo. Preuve année ayaka autaka poto ayaka awa na matanga ya ndeko na biso moko awa. Akendaka kingakati babukise ba pondu. Oui. Azoka pe transport ya mama Olive Lembe Kabila. Parce que Maxi ye moko ko futa biye ko ya awa na ndimite kana nango. So otali vie ya Maxi na vie ya Jani bango mibale bakenda poto pona nini. Ngako na senga bazonga na bango. Batu bazo évoluer te na batu nyonso bakenda poto bango wana. En tout cas tibotika nga leo na ko choquer batu. Ela. Pona nini bazo sala buzoba chaque fois so otali ya Jani bimi na media. Ezalaka bimi makama mabe. Maxi so otali na émission bimi na media abimaka na makama mabe. Comment Maxi et puis au moins ko so ba bula ko na ba na théâtre oh yango lelo to mona to sibi conséquences au lelo. Oh. Kulu tunanga yebi Kulu tunanga yebi babula oyo lelo baye na théâtre azaki na mon pono amona bakisa ba client aya na théâtre bakisela ba client conséquence nango lelo ya na nga top omoni ba charge na yo ba charge ma top Maxi muto azaki na yo so saki bula na ye oyo sangisi na bato théâtre pas que na ko tika ma top na tournage o ka témoignage nete Kulu tunanga na vaina ye afuta tous les comédiens mona ya mboko oyo. Producteur arme lourd que je salue en passant. Ayebi oyo ndenge Maxi ya théâtre. Est-ce que Maxi lelo ayebi sanga abeta ayebi sanga biso na TV na za na mobile na bala na to mona mobile neti. Bado maze babala bafanda kimia. Magaza na chaîne YouTube ko mona na délire ba bibisi tuseku Siara. Bameta pinga bavanda. Siara kutoyeba bango mal à la tête. Siara kutoyeba bango mal à la tête. Mais le Siara bis tout ça bavanda kimia na libala na ye. Ba di ba banani o ndeko na biso nani. Ndeko na biso moi si abe. Moi si ndeko na biso abe nani Amanda Feza. Yo mona Amanda na buzoba. Mais c'est toujours mon pono oyo imika oyo ya Maxi. Tala ndeko na aza na libala mamisa yo bakomene bolunga bomisa bandeko na bino benimo siko tanga lobi bongo ayebike et puis ele onga na kona na bakomene Maxi akolongwa na poto soka ye awa ba hypocrite bakomene musu ba kosolisa ye ba hypocrite ba benga pe na ba tournage ba hypocrite bakomene musu pe ba oyebisa tala osali mabete ale bana mbo ba sa ba ya gabi ndeso ba sali likambu bo weli ko suspendre bango bo weli ko zongisela ba mbongo ba cotisation. Mais on comprend. Franchement, faut que le on complexe mot boto comprendre en côté. On dirait ça va deux poids deux mesures. Mais oui. On comprend, tout comprendre en côté. On dirait que ceux qui moutent à kin, à Julie Kamuna moutent à poto, faut pas suspendre moutent à kin. Non là comment on est là on bon. Toi quand on est mission trop lobby là on dirait ceux qui moi ma tête à moi besoin que moutent à kin, na moutent à poto, moutent à kin comme moutent à subir. Et puis à rejoindre soutien à baninga neto à zangona kinyao. Ndeli kambyangwa omoni mamnenge zo betabo na bité so batu musuba ba côté la mamisa la makambo okaka alekisi te mais faut pas côté la mamisa c'est na minute on na biso vérité muta côté la mamisa zate et pourtant bango wo kindoki la bango ebimie e moni kinduma bango ebimie molinde ko na bino na libala s'il vous plaît ndeko na bino na libala est-ce que ça normal donc ngana ko loba boye Maxi soka linga bongo la mutema pona moi na ba commentaire bato bazo komele soko lingo bongo la mutema mais obi 7e bagarre abandaka témoignage wapi abandaki yango na église bato bele baye barate témoignage ya 7e bagarre bandaki pas ya prophète Konde Paul Dominique place akena ko témoigner nenga zalaki lesbien na changa pe témoin oui na zalaka nenga 7e mazo bundisa bana basi nga na zalaka mais a témoigner na carte église Maxi oye ko témoigner na carte YouTube que odamsona kutu na mamisa obimana mamisa albaki ke asepelaka na yo obimane yo kutolobi yazaki mwasi yene mtataki mobali so tango azolo babongo yene ti lelo non yemo mwasi aye abanzi koliela ninga avance akoma mobali na bona ye alobi abeti ni solo albi Maxi ne mutu alobaki na yeba koma mwasi na mobali so moment ya zolo bana muninga za na libala ye ti lelo etula nzombo toka koma mobali alors quoi sert na bino mususo ane on azobala abala kate ane on azobala abala kate
au mona chaza comme on l'a tabama puta année wana libala na petit le to c'est la vidéo et mona na ma libala batanga la biso ba comme auto yebité maxi problème na ezali nini nga na mona ke Sergio basala yo on dit ça et comme ça un problème à mutu tane nga zaka munene lokwa litungulu akena ko sala Sergio mo yo Sergio mususu et ko bebi ça on a mutu maxi beba mutu pas comédien ne on a mis dans un danger puis on a mutu Marcel Zambia moi moi ça ko témoigner que accoucher na moi si na vidéo na émission est-ce que c'est normal mais il y a comme au Sambila peut-être une église va ici na église internet na église baba na église maman c'était ma gare na église pas prophète Code Paul Dominique après ba ebise babi que on sala émission au témoigner et puis ami balenga kata vérité bana biso témoignage la rapona ko édifier mutu parce que le bana témoignage Maxi Sali wana talaka na ba commentaire même na ba commentaire édifier nango mutu ta et pourtant ba to finga ye et pourtant ba to finga ezalaka te ngana ebité lokola muninga bali azamu da poto mda Suisse mbali ya mamisa azaka na Suisse est-ce que moi qui bombande na quantité ni comme qui jalousie na quantité qui bombande na quantité ya gote ko manisa wala na mon pono ya Maxime mobile ngana lobia zela moi si ya bongo pena yo yebisanga ko wala na mamisa mobile analyser ngano kande to zabu to lala combien de fongano na mbeki to lala mambali belenga no to lala to sala ki PDT c'est-à-dire que zela mama ce qui déjà muta andimi asala ngwata lobaki mamisa lobaki na ye yandimi c'est qu'avant déjà sala c'est ya saki c'est que yemo pas saki les ça déjà va te okosa batu siko atémoigner le pe biso ba kombo ya bato yo ya bimaka na bango avant mamisa mama kana na malamuka na PTK boye bolali na butu boye excusez meta est-ce que on dit mi pe na on dit mi pe meta ah oui mettons peut-être ça na relation contre nature la chair faible relation contre nature bandi manga botika buso bana eza problème ya ndeko na biso koma na problème mutu ba comédie bo aider tangela biso alingala sa biso ke azara de lesbienne avant ya tangela biso avant mamisa bima pe na banani po yo tangika koma mutu moko tena mudalaka mais bino ninga sela nzambe bien sambe na kimia aye akena église ya ici aya détruire libala muninga mama tika to wala to kondimela ite. Ok, merci Mingi. Vraiment, tozoko bakaka kaka na ngambo ba comédien. Vraiment lelo naza vraiment riche Mingi pour naza kaka entouré na ba comédien na ba vraiment ba yebi vraiment ba vie ya ba artiste comédien makasi vraiment yangwana eza esengo Mingi pour nga vraiment na mokolo lelo tozoko ke lisusu malema na babika na ngambo poto kuna pe lisusu za ka ya koinda. Mike le chef a confirmé que moto azwaki Jéria Baye azwaki alobi ke mutu azwaki liste ya cotisation ya matanga ya ser na biso Suzi Bantu amema ki yango na ba réseaux sociaux publié ki yango na ba Facebook a confirmé bezaki ya Gabi chéri bi okoki koloba nini en tout cas ngai po na ngai na respectaka mutu na opinion na ye ngai tango namonaki ndeko na ngai Mike la Duchesse alobi ke ba comédie ba silikeli abi ba comédie ba silikeli Gabriel bazu cotisation ba zongisi pona nini po yem ta publier ki liste peut-être azwa ke formation bien te moni ndeko ba ndeko na biso bwana poto boyo ka apeka lito imoko te Mike la Duchesse ndeko na nga koloba na télévision so moni nene akomi ko s'attaquer na Mike la Duchesse mingi na bi ke na o calmer nene za leki opayo kaka biso na o calmer so comme ko s'attaquer na Mike la Duchesse parce que nene bomona kawana parce que bele ba benga nene mukala Gabriel aza mukala Gabriel ko benga ye mama leki donc aza mama leki magaza mwana muke pa Gabriel maza mama leki donc soki bitumba za pona mwana na ye akobundela mwana mama moto linga mwana ye ba bundisa ye donc ndeko na biso Mike la Duchesse omoni chaque fois na lobani to longola ba langage de la rue to ya nango na TV ba na yokaki ba lobaki kutu basalaki boy vérifier information ser na biso Gabriel atikali jamais ko publier liste wana na internet azui information moko boy eza fiable te azui moka yoki ka balobi ba comédie ba ini Gabriel ba comédie ba zongseli Gabriel yem ta publier liste heureusement secrétaire au sujet alobi omoni ke alobi na likambo clair même si Gabriel a publié en haut mais pour na hotel il s'appelle Batu niveau ya organisation ba comédie to salaka Batu musu ba kena na contexte Gabriel a publié bon pour na kofunda baninga ne baza maboko makasi c'est pas normal
ngai nalobaka chaque fois bandeko na biso bwana poto bosunga biso pe to wana Kishasa bokoma lokwa bakoni mama bakoni papa te ozuka eloko boye matière ekoti ngai magla Duchesse nalobela ngo non siko tango pe biso batakini to olinga to répliquer et comme anime boyina biso wa ba complexe lokwa botika na kin chéri kuto swaka to banda kala et comme mabe to sala na bolingo wana sope likambo ezali te ba ko doser moto Gabriel lelo a tombé victime ya kolobake ye mutabimisi liste mais c'est archi faux nana zo tuna page oyo soki RDC soki comédie et ça kaya nani parce que quand on a une liste on a page wana donc page on a page on a tout le monde on a téléphone to yamba on a téléphone yango na lobby kasiti sikoyo nani a publié ki na page wana kolo nango nani est-ce que ça Gabriel et puis li kolo nango ba voice était kamaka pa ba kroni mama ba kroni papa ya poto basi ba suspenda nani tango nga na obelela abochanga aneria antepese bolingi te po ngai nde nazawa nayebi mutu nyonso nde na kofunda ye eza normal te donc ndeko na biso la Duchesse peut-être akoki koretire bamaloba nalobaki wana po esali mpe bien te quelque part ake koconfirme information moko boye eza yango te Gabriel atikali kopublier liste moko te ata moke te donc c'est un peu ça. Ok, tozongi awa ya Gauthier par rapport ya bamakampo oyo ndeko na biso Mike la Duchesse a confirmé ki na télévision donc to problème en télévision parce que YouTube eza pe na ba télévision ya ba chaîne télévisée ba chaîne télévisée ya biso local te ba chaîne ko eza koleka libanda ya mboka yo ko ikoloba parce que ba comédien bo comme loko nyonso to teze ya muke ba compte ça rendre no boya kana ngala na pourquoi c'est bon ma parole ba so na YouTube et au moni et le monde a mis une question. Hein? Mike, il faut habiller. Mike, la Duchesse, il faut habiller. Que Azalaka Mike, la Duchesse. Azalaka suivi. Azalaka écouté. Azalaka aimé. Donc, à cause de la erreur, on continue à vivre erreur sur erreur. Erreur sur erreur, si mon jonge c'est un pardon. Et puis, si on tali bien, on dirait nager, ça va. Pour jouer comme artiste, wana na longoli Mike la Duchesse. Pour asali école na eba babini maman belé. Mais apparemment ko lobana média na comme na maîtrise na ngote. Et là. Do ya bimisa kaka pa et kei na ngo. Si ko ba sortie médiatique na nyonso, pratiquement nyonso. Sur les 100% au monde qui créé ka ba problème. Azolonka ba problème na ba ningane ba comédien. Vous moi nous cette fois là, il a pensé bien faire. Il y a indexé, il y a Gabi. Mais sort dans ce que vous allez dire. Mais alors qu'en soi, il doit soigner comme son nom. Il faut soigner, il faut et puis il faut y bango que azana foyer na ye. Azape na foyer na ye. Et comme il y a l'autre fait comme il y a 6 000 mois si na ye et que tina banana ye. Pour YouTube elle a bon. Donc ce que vous comptez à YouTube, il faut ça la calcul je pense que prochainement ce qui Mike la Duchesse a olinga abimana grâce à la sortie médiatique à l'obeloko à réfléchir à tout le temps ba mener mais ngina lo babobo mona ko ndengeni soko man bon ya kabine nga alia wa tumba azape na batu simana ye ce point ne joko ko ya ka Mike la Duchesse na gabi pour de ko ya ka bango mi balé. Est-ce que parce que les antécédents m'ont été, on a expliqué biso tout le monde biso monté. Moi j'ai puis ça et puis ça m'a vraiment. Na liste ya guinotage oka ya Gabi na Mike la Duchesse. La liste nini? Ya guinotage. Ponga pe bachanga na liste ya guinotage. Ona te. Oh, si o ya Mike la Duchesse. Yo kwa tsali kono bakso matabisa miniature. Matanga na miniature, j'assume ça. J'ai guinote. Nous pensons que l'air n'est plus ya ba makambo ya ko swanaka. Poso tala bien Moussa na mcheza ka kokita. Boulozo kita. Oui ben ouais. Okay. Mais faut tous être honnête. Merci Koloba Pika Makambo. Lelo kalezala ki faut au monake tala niveau ça on ga bien. Ce qui artiste le bima lipanda akangi photo
na artiste moko noti ya Nigeria to ya Côte d'Ivoire faut saler lango makelele makasi te lelo eza bongo c'est que pour la service combien toza na se toza ko zinda ce que to mo diembela ba artiste wana akena na Côte d'Ivoire kangi ma photo fo bomona akena na Nigeria kangi ma photo fo bo sentir na ba Ghana na to yoka na te ya guti wana ba oyo sala bongo eza bato ba na se nazola biso publier photo eza oyo aza na CT eza mutu mususu oyo azo publier photo eza nango échange culturel à salika na artiste to se comprendre ngena la so combien que art na biso kiti na se art na biso kiti na se makasi tala ne to lobet ne to vendre fa to beta li solo Maxi Bondoé a sali film moko bonde ba beta li solo nde ba beta li solo ne ya Maxi Bondoé o monde ba ndolo belai faut la minute benga la duchesse a sali film moko boye o monde nga jouer ki ya o monde nga loba ko monde ba sali pembeni ce que toi analyser na no to sala ba bilo kona suki to ba ko monde mba lobi o monde mba luki ale ko longwaye et simbi moi c'est là tozo kende pe kaka tozo kende na shit na biso siko to lobi na makam oyo ba comédien bozu mbongo $50 ya Gabi bozu mutu na zumo ngazongisi depo bino boza bo représenter bango nde bo fanza bozo représenter ba comédien wana basali réunion te tozaki surpris ya komona ngona mort basalaki réunion te tozoloba bino ba comédien est-ce que botala ngala moko lobi na maki la guichet ba comédien basika ye ba comédien te mutu azongisi mbongo pa ya Gabi ya ndaseka ti azoki mbongo azongiseli ya Gabi c'est que na bureau bango nyonso balobelaki yango NTPC oxygène secrétaire j'attends ya lobini alobi a démentir nyonso wana ti mpona koloba ke eutaki na NTPC te euti na réunion moko boye te euti na réunion na bango parce que mutu azongisa mbongo wana eza ye eza oxygène mutu azongisa mbongo wana oxygène mutu azwaki mbongo azongisi oxygène tazongisaki mbongo soki tooloba totali no tokende osala normalité tokende malembe bon ça va tokende malembe audio toyoka nani azoloba basaleli yo manda nazongisi lo $50 intel nde mutu atindeli ngai intel nde mutu atindeli ngai tokeno malembe totali nonga na ota siko nini na raisonner ba année oyo combien des années oyo ya Gabi asali na art ya Gabi azana ko azo fêter 40e anniversaire ne osobne moko koyeba na art banda tilelo siko obo sali bana eza humiliation to eza honorer mutu te mettre moni promesse ali si c'est réellement bakangi ya Gabi na erreur oyo esali ke bazongisele mbongo nga na comprendre yango mais nga na oloba boye esuka na ya Gabi te parce que les artistes et comédiens ebele baosala babi na moni te ke place oyo baloko babandi na ya Gabi peut-être ya Gabi nzete ya mobesu ya kokauka bakosala bango ya minene donc soki eza ke bazosala bongo mpo badiscipline bacomédien moi jusque là nazoyeba motif nini esali te bato mosusu baoloba mpo alobaki bato baza bamboko makasi batie mbongo te yango wana bazongiseli mbongo na ye parce que na audio toyoki ndenge bazosoka na mafa yebisi abi président alobi nazongiseli mbongo na yo yango na transférelo yango soki na orange soki na nini donc ezali ni mafa mutu adesidaki azongiseli ya Gabi mbongo ezali hiérarchie nde mutu edéclare esalaki peut-être réunion ya Gauthier azoloba bazongisele mbongo ne ngai mpo na nga soki aza na mabe oyo asalaki bazongisele mbongo soki batrouve pene eza mabe oui mais soki aza 12 oyo elongwe na maison mère eye na théâtre ke bana ya bato mosusu bonyokolaka bango bana na bino moko boprotégeaka oyo bazolukaka baproblème bazotindaka bato na batv bafingaka bato lelo kombo ya Bellevue eza kofingama bana mibali batiki bafoye na bango batie baye na internet lobi natali mwana mobali azofinga pena boye soki ape solution na bao wana bazofinga wana ezalaka na Gabriel te parce que lelo Gabriel atombe victime yake ya lekisi alingi koloba so natuni bato lelo Gabriel alobaki nini ya mabe nini asali alobaki nini jusque là alobi boloba eloko clair alobaki soki mutu alobi na mutu ke oza maboko makasi
est-ce que fingi est-ce que c'est ici so total pe bien ma fa net singai to za ki joana na réunion biso stoyo kaka bazo présenter ba membre comité Fatou Kaimbe ba longola ki ba tchaki lisusu te et preuve nek Fatou Kaimbe akenda ki azo senga moko ya ba comédien mbongo to za ki na ye ya azo senga mbongo ya bitin biso to za ki na réunion ya comité ba tchaki yote ba tanga ki to bitin na zona kati ya comité abi ba tchaki yote ba tanga ki yote yango na Fatou na kati ya groupe na bango ya comité ataka voice alobi boye bo pesa isusu bambongo epa na ngai te songo pesa mbongo pesa pa mutentel donc les recours makamba ya gabi bazongisi na comité ba ke ba utiliser parce que ba bi ke pas la administration na bango ko tsara na kamwana te wana za administration na bango et puis ye bango na kata administration so ba longoli mutu mbala ma ba boto la ke tout to comprendre tout le monde a bien tout le monde a gérer administration même ministre sera longwe remise et reprise ça la main peut-être mafa abane ko simena nous en attendant ba installer mutuana yango zo ki pouvoir wana yango pe na suka yango zo pouvoir wana ene zo pouvoir wana après ba boto yango na suka bazongiseli yango lisusu pona remettre ya gabi pourquoi zo ke na suka okati poto oyokana na obsèque ya ser na biso Suzy Bantu ezaki na 3 personnes au komonga na ndoyo kebano batinda mbongo na kombo na bango Gesho Ingange Mafa na mona ba komaki juto za na réunion ngana yo Mafa batanga kiete oh là là meta ngana kati na sala kati ya groupe WhatsApp ya kati ya obsèque oyo Kokodioko na Suzy Bantu bakomi ba kombo ya batu o batinda bambongo yo zolo ba makamu mususu ngana ba makamu mususu kende ko vérifier bien mona ki azaki na kati organisation azali na kati organisation ndongo zolo bana menga na ko confirmer que Mafa balongola ki na kati organisation so eloko esalo passe ezani na yebe eloko esanga pasité eloko problème na ngezanini donc bozu bolongoli mutu le quoi bozu bobi que no bozo c'est Gabriel Mbongo mutu ko artiste munene le quoi Gabriel Mbongo te mutu so sali mabete sali mabe non tozo kotele ya Gabi ah mais mutu so sali mabe koloba teke o mona eloko eboma biso ya gotsa uti koloba ani soki mutu toyo kana olongwa mutu maboke olongwa osala jibile bon toleka ya gotsa lobi nini mutu apoto mutu ateyata poto so basoye na mutu akishasa mutu apoto kwa mutu azwaka raison eza teke lokola ya Gabi abanda théâtre kala soki asali mabe mo lokola abanda théâtre kala mabe ane ekoma malamu non yango moninga alobi ah soki aza na mabe na ye oui il faut basuspendre il faut ba révoquer il faut bazongisele mbongo oui mais soki aza nango kaka 12 ya maboke oyo elongwe na maison mère ye na théâtre eza normal te ozo comprendre mais yo koloba te ke botali age na banda théâtre te eza makambo age eza makambo bato bagidaka biso totali toyena apa ya Gauthier parce que totali tomoni makambo nyonso so babiki na makambo ya Gabi alobaki totali makambo nyonso ya Gabi alobaki na moni place moko te bakoka kozongisele mbongo pesa na bato pe baloba makambo ya makasi koleka ye bazongisele bambongo te omoni na organisation nyonso te eza na statut nango ozomona soki na niveau ya statut ya ANTPC elesengaki ke soki moto ase comporte boye mbano na ye ezali boye tokokotela ya Gabi te tolobaki ya Gabi afendre na mobeko ya NTPC na yana ba règlement ya NTPC tokobetele maboko te po abuki mobeko ozomona mais skoli kambo ya li ba mobeko yango pe il faut elandaka bato nyonso to oyo bazokwela monini bazokwela mbeba ozomona il y a des gens comme ça aza comédien a oleka l'émission afingi ba président ya ba groupe afingi na bakambi ya NTPC asala analyse asala critique te mais afingi tout le monde yango inquiétant bango te même pas kuto na notre moko disciplinaire boy ke banda lelo to suspendre pour na makambo boy basali yango te ozomona nde place tozomona ndire 2 poids 2 mesures ndenge ndekolanga gérer zolo bawa likambo ya 112 exemple ya Mike la Duchesse alobaka affaire guinotage nanga yo bachanga na miniature est-ce que NTPC benga ye nana inquiété nana ebisa ke tika ko makambo lo ngeti po mta poto moni ozomona yango nde place tozolo bato zo ba mabe yango wana siko il faudrait que ANTPC bimisa nini moko boya ya ba sanction mobeko désormais so pas zalaka ça ba ta poto ba koma na président Masumu na bango
batapoto bakoma président masumu na par exemple Mike asalaki wana atouchaki na basi ya mabala atouché bato tout donc ce n'est que ezalaki botikaki yango mpe turo marsi mpe aye est-ce que marsi bolobi point mpo ya Mike mpe ezalaki ya bongo sikonangi osuspendre et puis likambo matanga na matanga ezala nango likambo ya famille na matanga na biso na ndenge ya bokoko na biso na baafrike ebendanaka kaka mame ezalaka kaka na bamatanga matanga ni yango ezanga mame ata ya mokonzi ya mboka ezalaka na bamame osokombala mpo makambo bamatanga ezalaka mobeko ezalaki boye bokilo fo basala ye boye semeki fo basala makilelo eza toujours tolo bamatanga na biso osomona c'est grave ya kozwa mbongo ya matanga moto atie cotisation na ye bomomona acte wana ya moke mameta acte wana eza grave eza plus qu'une gifle babeti ya gabi c'est-à-dire que on dirait eza façon koloba tolongoli yo na famille tolongoli yo na corporation banda lelo donc ibosana nango bato bakomi kobima baretira bango na kati ya groupe badudu supu babimi ba7e bagarre babimi badeklare baretira bango na kati ya bagroupe ya NTPC omoni siko conséquence nango likolo kolongola mutu moko bozwi bozongiseli ye mbongo tala siko basekret bamatière ndenge komoya vous allez protéger il faut pas protéger nde likambo ntango ekwei ngai mpo na ngai fale babenga ya gabi basanctionne peut-être baloba nini na maloba boye yango moni na Congo roulage azokanga mutu nakangi yo futa 100 000 ata leso moral ni eloko moral mo ezalaka te papa moni eloko ozosala eza mabe mbala nsima kozongela te na Congo ezalaka nakangi yo pesa 200 000 ozomona et puis blâme ezalaka te blâme ezalaka te to conseil ezalaka te mbala moko ka tokomokende biso na suka koma tokomokokende na shit na biso wana moni babi Deborah Sumbuka babi mwasi soko abali vraiment akomaka alataka akomba mobali Deborah Sumbuka fille ya longue jambe babi Taylor Vandam kutu koloba te mwasi nzambe ayo yango wana vraiment esiko eza Deborah Sumbuka monako ezalaki yanga me bakestion otaki mingi mpa na bino bato oyo bolingaka biso bato mpe bolingaka bacomédien mingi tokomokende na biso na shit na biso ya Gauthier moi mot de la fin par rapport ya makambo to et au mot de la fin alike au moni l'art eza musala moko kitoko makasi c'est que mona kati ya art balobaka baéducateur ya masse biso nde topesaka bato éducation biso nde totalisaka bato banzela toseba baconséquence ya vie keba soko osali boye mpo so mundu asali neti ndeko nanga kamine de gérer asali osali mikolo eza nini mama soki sukola mais na suka nango conséquence ezali keba ntango ozokele mpa mama sukola okozwa no mibali okozwa no basi okozwa no mbongo mais conséquence nango ozomona tomemaka plus bato bayebake na vie ntango tokende bamabaku baconséquence eyali siko soki bato bazokotala biso bato balandaka biso bato batalaka biso bakomomona biso en tout cas bao mpena ntina kutu te ntina olanda bango eza su te eza susu bien te c'est que tozopesa lisusu bato oyo bato bazozela na biso te osomona donc tomeka mpe kochange mo bacomportement mobo et puis na ANTPC batalisa na bacomédien clairement que désormais likambo songolo soki osali yango mbano na yo yango par exemple so nde bakomi soko oleki na émission bakosuspendre okosuspendre muna ndenge nini so aleki émission l'artiste est libre à moins qu'à finga. L'artiste est libre, il doit parler de son art, il doit parler de ses œuvres. Mais qui sont des artistes qui sont qui une émission pour s'attaquer à Moutou, si il vit privé à Moutou, pour suspendre. Mais tant que le bigara, sont qui une émission pour suspendre. Pas le bini. Ce quoi est comme ma parce que tu me suis pas se rebeller contre Mobé Kouana. T'es ngana oleka. Mouta pexanga zate. Donc on a que force, pouvoir, au NTPC ça sous les artistes et je m'en a sauté. Ça ne se fait pas sentir. En tout cas voilà on a rôle bayangoan. OK, merci. Jerry Koberto. En tout cas, le mot de la fin d'Angezara sur Maxi Bondoe. Peut-être que Gabi déjà tolobé là presque mingi. Maxi Bondoe poto na okenda na monaka. On dirait fallait bâtir dans la banque à Moutou Moussou Sakine. Moi je pèse bien mes mots. Na ba comédien nyonso bakenda poto bato basala nga passe eza Maxi na ya Jani. Parce que bango ka ndé mutu ba lukela biso ba problème. Bango ka ndé ba lukela biso ba problème. Donc Maxi
soki omoni ke olingo bongola motema nokoma soi-disant mama pasteur yo olingo bala pasteur oyo alalaka na lola na ntongo akitaka atamboka na biso yeba korespecte bato donc mamisa makambo olobi wana eloko mo ezoprouve te mpe na bino mpe bafanatike botika baloba vérité ki lesbienne na bango eleki ntango moto aza lesbienne etali ye etali makambo nazosala est ce que etali yo eza choix na ye te toloba yango mpe katika toloba yango etali eza vi na ye ntango akokufa moto oyo bakokunde na moto aza te siko yo so omonaki ke yo ozalaki lesbienne te ntango maxi aproposaki eloko oyo oza elengi oleki mibale oyo maxi aza peut-être nani mamisi azala na bango siko yo boyaki te mpo na nini eloko elakisi ke azalaki na milieu mabe autaka nango libanda ayaka kokotisa nango na théâtre maxi seke aza parmi bana basi oyo bakotisiki lesbienne makasi na kati ya monde ya théâtre seke ye aza na makasi na kati ye alobi bongo akanisi loko epesi ye makambo bando ntanga kombone jusque là na scène na mona kote jusque là eloko tingama nango kaka maxi bondowe oyo basalaki filme réel ya vie na yo kibondowe na yo mpe esimbaka mpo ozalaka nanu bondowe yo moko alors tika bavie ya bato keloko bongo na motema na mobali noir soki ya paster bolingi bobalana mpo bino bozalaka bolingi na bala paster donc respecter a respecter bato a respecter bato so olingi okoma chroni mama mpo biso omani boye lem super aza dali na chaîne suka nango bosabone na maxi bondowe tv wana moni asa mati lokwa ndeko na bino mosu azaka tala tolo lokwa bokela mwana mila na nsima moko kaka bongo bakoma koluka ndenge nini ya kosalela bachaîne donc boye bakorespecte bato maxi napesi yo mise en garde mamiso olingo osakana na ye wana aza mpe na bandeko na ye nga natikala koapproche yo te natikala koapproche te mai na approche mamisa aza mpe na makambo malamu asalelanga na vie siko ntango nakoya kokotele na yo na bafana kwiti no bokofinganga bien donc ye bakobatela bato en tout cas président Mike la Duchesse groupe nezalaka kaka c'est comme César président Mike la Duchesse en tout cas ndenge elobi kulutu na ngai ya Gautier yebaka makambo oloba na tv ngam na kolakisa yango te oza daya mutu batalako oza na babone ebele tikaka kotukaka mitema bato tala ya Gautier komo olobake bozalaka na problème na ya gabi toyebi te batanga lisa guinotage batanga bino mbala te même ye maxi atanga yo na liste moko abandaka tala Mike la Duchesse atangaka yo na ya gabi te donc totika donc eloko nga lokaloba yango wana bambote ebele kaka na bato tu bolandi biso soki bomoni nalobi mabe bosupporte nga soki nga na Brigitte Savané alingaka nde nalobaka boye mama Sele Kisoka alingaka nde nalobaka bebi chéri vérité wana donc ngai nafingaka te nga nalobaka nde vérité yoki nafinga na rappele maxi ke azalaki nde na mompono bayela biso ye na théâtre bacharge ya mama top ta mama top ya ndeko na ngai tala dada oza wapi tala bacharge ya mama bino ayela biso na nani ayaka otike na tournage azalaka nde moto ya mompono wana ye akendaka pokwa fala yaka otike na moi après na pokwa ake mompono ale bakotisi na théâtre ayeli biso bo tala baconséquence nango yango mpe bino baprésident bagroupe botika nanu moto aza bula tika asalaki bula na ye koyani na théâtre te po obise oza kitoko ate okobakisa baclient na théâtre tala conséquence yango lelo yango tika mutu na mutu asala mosala na ye Jerry bambote esili Jerry Coberto 207 babi mobala ya litu nalobi vérité vraiment nalobi vérité abel lobi vérité vraiment merci na yo merci pe côté na vie vraiment ye moko ndima babenge Maxi Lidobi tala mutu azondima babenge Maxi Lidobi merci na bino na ndenge bondimaki vraiment invitation pe bo 8 ans na bino bo fandi na plateau to partager na bino ensemble na pesi bino ba merci pe na bandeko nyonso zo na daso balobi Nadine Rose vraiment moi ça
pembe Nadine Drous bambote ne sikozali bande nyonso vraiment ce que le comme sous qui te comme casse c'est faire belle babi adresse zaka moko thème beauté chez Nadine Drous adresse zaka moko vraiment yangwana vraiment beau s'abonner massivement vraiment dans ma chaîne na biso vraiment et que ça la biso bien là na moni sous babi Rachou la Carmel babi faut intimement monter n'importe mais il faut que soutenir tout vraiment sur ça maman là mozo mon ami so ba tu faut vraiment qu'on makaye comme Rachou la Carmel babi fille à longue jambe vraiment la personne mbote mingi ici pourquoi pas babi Bella Dinganga Bella Dinganga vraiment ya yo pangwa ici kozali to kutene bien na prochaine